Merci de nous suivre pour ce lundi. C'est le début de la semaine. Nous vous disons merci. En tout cas, je suis l'homme le plus heureux. Merci à toutes ces personnes qui ont compris, qui ont écouté notre message. Le message que j'avais lancé depuis le samedi. Merci de vous avoir abonnés. Je l'ai senti, que ce soit sur notre page Facebook, que ce soit sur notre TikTok, que ce soit également sur notre chaîne YouTube, Africa Diversité Télévision. Nous nous sommes engagés à travailler sérieusement. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas pour tout ce qu'on est en train de faire maintenant, mais j'aimerais préciser à toutes ces personnes-là, même ceux qui nous insultent, même ceux qui nous encouragent, que moi, je ne suis pas l'ennemi de Pero Luara. Mais au moins, je m'oppose au comportement de notre frère. Pero Luara n'est pas mon ennemi. Je n'ai aucun problème avec Pero Luara. Vous avez appelé, est-ce que le Kambouezali, est-ce que Boé, est-ce que Ngana Pero Luara et Sika Zali. Naza Monguna Naete, y également Aza Monguna Nangati. Mais le Kambomoko ezo kabola biso na ndeko na biso, ezande molimo eza kati na ye. Milimo babengana na bangulu ekoti kati na ye, yango nde toza nango porte. C'est vrai que Moutounion so akoki ko déraper, c'est vrai que Moutounion so akoki ko sala ba faute, c'est vrai que Moututo akoki ko sala ba erreur. Mais to meka ko modérer lo lenge na biso ya koina, lo lenge na biso ya koloba, lo lenge na biso ya kosala, il faut to meka ko modérango. Pourquoi? Nakoki to naza na qualité te ya ko pekisa Pero Luara asala musala na ye. En tout cas, je m'explique pour une seule fois pour toutes. Peut-être parce que j'ai compris que le message est passé, mais ils ont pris un bateau, ils ont habité, bon, c'est leur droit. Mais je vais vous dire une chose. Sachez-le très bien, na oignon surtout Pero à Sala na vie nae. Ils ont un bateau, ils portent une pierre d'édifice. C'est comme maintenant là, je suis en train de parler. Bozo landanga bien, boyoka, mais il y a deux gens qui travaillent pour makamboupé zala bien. Ça dit batouana natam sumukolo ya omone quelque part au boulet netika bandiwana. Pero Luara yebi. Pero Luara, je précise bien mes mots. Pero Luara a yebi. Na parcours na ye. Pero Luara yebi azala azala fanatique batu moko boy. Tant d'autres nga. Pero Luara vandi bonanda ko atala. Na yokango avant yemoko lobelanga na yokango à travers bateau et les jours où nous nous sommes vus, si vous vous rappelez na loba qui bien akanisa bien na Palm Beach tovandi boye ndeko na olinga boye na kolo bangote on na loba ngana za lowa yete munoko kolo non nga na mutu na otala na yebi ndenge ni tozokende ndeko tangwa finga ka bateau. Pourquoi bo interdisaka yete Congolais, ozomona lolenge nini ba memi biso. Tokomo mona mabe komi malamu. Malamu nde komi mabe. Mutu azofinga na batu o nyoso tu ba la biso. Pensez-vous que bato ka batala biso ce sont des Congolais? Mais bamso pe baza bato libanda. Quelle éducation, quelle intention, quelle image tozo vendre pour na mboka na biso et puis pour na journalisme mboka na biso. Être appelé à être célèbre, je ne sais pas moi, être un journaliste intelligent, un journaliste le plus suprême ou le plus supérieur, c'est bien bon. Mais est-ce que tout ce que tu fais aux Hollandais déontologie ou tu es en dehors, il y a déontologie. Balobi, Sokinga, par exemple, Balobi n'angaï que information est abouée. Balobi que Moutouboé a détourné. Par exemple, mais je dois m'approcher du cible pour vérifier est-ce que c'est vrai. Moutoyo ayibi to ayibité. C'est très important. Mais lui, tellement qu'il y a un lokoso ya mbongo, boyo kanga bien.
bino bato bozo kansanginga na iniso pero luara so ba pesinga mbongo nazana mutu moko te pesinga mbongo te na lukaka vi na nga na pasi na nga na ndenge na nga na nyongwa mutu te, je ne dois rien, donc rien à personne. Bao baebi na bundana na makambo na nga moko na mutu te ke oyo apesinga mbongo to ndenge ni to, et puis pero luara il est qui pour nga ba pesanga mbongo kena ke no ville pandé bolandaka e boyoka ba expression na e tout ce qu'il dit tellement que mutu aumeli mingi yango na lingaka mingi l'artiste musicien Félix Oise quoi na maloba na e ndenge aloba ba verbe wana parce que boyoka banzembo mais boyeba te ba signification nango omoni so mutu aumeli mingi na lokuta mokolo vérité koya aobakisa ngo parce que aumeli mingi na lokuta mais ngana olobelaka ndeko na nga boye pero luala sala noki noki po vérité komoya po pero aza lokuta donc asala pena noki noki akosa bino noki noki vérité yango eza na nzela botu na ye soki mama na biso abota ye kombone mama Jante botu na ye soki mama o babota na ye bana ex mwasi na ye kombone mama Honorine te botu na ye si c'est vrai ou faux azana 3 bana te to azana bana misatu te ayebi pa yazali na binde konanga belaka je n'ai aucun problème contre ne bi na bi ke na minute mafuta do ezo matin na nga mukete mais problème nanga na ye ezaka que ndeko pero luara atika lokuta atika koluka mbongo to mombongo ya lokuta na motema mabe na kopanza sangwa mabe pona baninga eza mabe donc na point wana ata soki bolobi ke bino tout bato yo pero luara kota bino na lokuta wana bolobi ke bot se désabonner pa nanga je suis prêt ya ko perdre abonné nanga tout ezala na compte TikTok ezala na Facebook ezala na YouTube. Je préfère natika la tana 2 personnes balandanga mais ya solo et bino bato bino bolanda ye boyebaki oyekoya boko inaye boko se désabonner pour na oyekele na nde mawa ngana okende na été a qualifié ka bato oyo aza frappé mais so balobi na ye que non après sa information vraie akoka ko sala ngote mais personne l'information na vrai au lobby que non un tel a détourné oui a détourné au tikali intègre. Mais pourquoi yo lobby mutuana a détourné mais ozo landa e siko po peso mbongo siko mbongo na peso exam mbongo a détourné te siko pero azapé détourneur ou pas c'est là où vous ne comprenez pas. Je m'acharne pas à la personne de Pero Luara mais c'est son comportement qui on doit vraiment déplorer pour que notre frère arrive à changer. Je vais vous donner un exemple. Nambokoyo tozana batulokwa ba Peter Chani DG ya Perfect Télévision. Peter Chani, il fait ses analyses par rapport aux propos, il y a ba politiciens, tout ça. Il fait ses analyses sans pour autant toucher la vie privée. Il y a Moutouana. Peter Chani a zana mogote asa makamuna et puis même attention tout à n'inga CV. Peter Chani, Pero Luara. Est-ce que bandenge moko? Peut-être on a pas bolobi que non, ce qui n'est ni. Tout exemple il y a ndekonanga Jean-Pierre Kaembe, l'homme intelligent. Quelle la façon ndekonanga na balkanisation, façon sala makamnae. Quelle la façon ndekona biso Jean-Pierre Kaembe sala ka banalise nae na ba invité nae. Est-ce qu'a touché à la vie privée ya chef de l'État to ya ministre lobby que non ministre azali na copine boy asala ki boy asala ki boy. C'est ça être professionnel. To ke na côté ba maman nani ndeko na biso nani oh la baliki belé na zo nani bon tozwa ser na biso Paulette Kimuntu asa la bémission na est-ce que so ka place oyo Paulette Kimuntu alobi ke tel wana azaki na copine na ye tokutaki bango tosaki boy non, elle analyse juste sur une information oh yazui. C'est ça être professionnel, c'est ce que l'on veut. On doit vendre une image positive pour la presse congolaise. Donc on n'est pas là pour nous ça, là, bien pour ne pas battre tout ça. Vous tous qui m'ont appelé, je veux vous rassurer que je n'ai aucun problème dans Pero Luara. La personne de Pero Luara,
je n'ai aucun problème. Mais le comportement, l'esprit qui l'anime, Wanande et Simbati. Donc, au Pessimbo Boyi, il a insulté les gens, il a fait plus de 350 vidéos en insultant les chefs de l'État. Boyim Sakaïte, Bopé savait conseil était pour Nani. Hein? Tout ça là quand même pas réaliste. Bino bato bozo bimalelo bato maele bino bato lelo bozo linga bo conseiller nga omoni oui nandimi pero Louara ndenga zawana. Il a fait plus de 350 vidéos insultant le chef de l'État na molonga minae maman Denise Nyakero. Où sont mon atam kolomoko ba répondre bande konyo so ba travailler peut-être na Moïse Katumbi peut-être na Denis Mukwege na banane bande ko wana est-ce que bazan inquiété bokoki ko yebsanga to boyela ngata preuve ya document oh que non baloba na pero loire que ceux qui bakangie bakobomae Peter Chani encore na zongeli kombo na ye récemment azaka interpellé babomaki mais batika qui était. C'est ça le travail de la justice. Et si tu te reproches que tu n'as rien fait, mon frère, ma sœur, okovanda tranquille. Pero Louara ayebi ba maguya sali. Voire même et pas Katumbi azo kumisa. Ce qui boyo ki ba audio ya Pero Louara par rapport à Moïse Katumbi, pour comprendre kaza nyoka. Et c'est cet esprit là oyo to linga pena to telemisa. Vous comprendre parce que Félix Tshisekedi ne sera pas éternel dans le pouvoir. Lelo, hier aza mo konzi na biso, to kende na élection. Soki aleki, tamie to beti maboko, wakoya aza papa na biso ya Congo. Parce que Congo est sous garantie. Si ces comportements, tant que tu protéger en auto, la bongo. Après, on a besoin de voir un Congo changer. Tout le monde changer, avoir tout le monde a changement, immeuble, tout le monde a changement, je ne sais pas moi, dollar et quitta. Mentalité na biso. Travaillons sur nos mentales. Et c'est un peu de travailler sur nos mentales. Ce qui nous a détourné, a détourné. Ah, on a tout le monde a publié le Congo ya ndeko batumona. Il paraîtrait que Bafuta qui batouté lorsqu'on a SMP à Rukota, tu vérifier tout le monde que non, ce n'est que normal. A publier information sans que akende nango moi n'engemo ba dérapage auto lingate. C'est sans problème. Je ne peux pas l'interdire à Osalam Sanae. À Salam Sanae mais à respecter des normes. C'est ce que l'on veut. Voilà, hier nous étions au stade de Martyrs. Nous avions vu comment est-ce que le chef de l'État a pu lancer la campagne électorale. Mais tout le bakaka, na bandeko déjà ba député na niveau national, na bandeko la mission ba député na niveau provincial. Et puis na ba conseiller. Boye ba que le chef de l'État azawana loko la éclaireur na biso. Azawana loko la lumière. Azawana loko la mwinda. C'est vrai que dans la constitution, na biso ba pesa mingi poids na premier ministre par rapport au chef de l'État, na ba makambo koki ko ça na constitution na biso lelo. Mais ndenge pe makambo ndenge kendela lelo on est en train de déplorer non mboka ils ont changé té lobby na stade toka ki batu ba loba nini ba yebisa chef de l'État sur place ba yebisa que dollar ekita dollar et ça nini ekita. Alors comment est-ce que tokokoma na niveau wana ya que dollar ekita makambo ezala bien ce qu'on nous allons voter ba député au baza mayele ba député au baza na souci à komona que non vie à congolais changer un non ba député ba au na parlement pour bango moko ba se faire enrichir ni en ces place wana tozo que na vote mais tozo que ne voter banane pe on a nini. Parce que si on va s'hasarder et que tous les députés ba farcer au na parlement pour la poni, mais lorsqu'on parle de l'argent bala moko ba surtout ki bala muki babando yo kapona makambo na bango mes frères et sœurs tokozela kata 88 élections tokomona changement té na minute onde tokomi na pouvoir parce que ce côté de ba député nyoso ba komi gentil ba député nyoso ba bomba sou ba numéroté ba on masqué ba numéroté ba député tout ba komi visible to komi pembe na bango total comportement na bango nini oyo bazo yela biso nini oyo bazo promettre biso kondimate député au que ne voter pour na parce qu'a payé polo parce qu'a payé $20 ndeko calculer 5 ans ezawati tala vie tozaki nango tala vie to komi nango to le la po misala ezate na mboka misala musupe ezali mais kofuta malongo ezate
On doit avoir maintenant des députés qui vont voter des lois où ils ont protégé la vie sociale na biso nanu. Toko sama na biso te, les lois ba députés nyonso ba koma gentil, ba koma accessible. Et après nini oyo tokozwa. C'est tout ce qu'on veut demander na bande konanga to ba congolais. Ezala ba bazana diaspora, ezala ba o bazali awa. Congo nde bomengo na biso, Congo nde richesse na biso. Maintenant a otolinga to pesa bato mandat to pesa bato catégorie nini. Kaka bato bazo ela biso ba promesse ya mai, bato ba ela biso ba promesse ba câble à courant, tous on n'a pas le même problème ya courant. Ezana na ba o bazana ba difficulté na misala. Basala misala makasi ba futa marati. Tala lelo yo ba libanais oyo bazoya, on n'a plus honte de le dire. Ba libanais ce sont les hommes qui font la loi. Mais ceux qui les lots on a ba député oyo baza corruptible té. Okomona ke bato wana ba se soumettre na ba mibe qu'on a biso mboka. Il ne se soumet pas pourquoi parce que ba yebike baza mbongo na bango. Une fois que ba bengi monsieur le ministre yoza na dossier wana na secteur wana boye ba bengi monsieur le ministre a commis ko imposer yo mwana mboka po ondima oyo libana lobby. Yo ko ke na Liban o sala loi ndenge bato wana ba sala loi awa. Congolais il faut to fungola miso. La plupart ya bato ba sala malamu. Okomona ke vi na bango ko makana insécurité. L'autre fois on l'a dit ici. Tous ceux qui travaillent pour le bien-être, bah on va travailler dans la vision chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour makambo bonga na mboka, ba kolinga bango te pa bapaya, parce que bah on déranger l'intérêt na bango. Tala lelo, je vous annonce déjà, c'est une question que nous sommes en train de dénoncer. Au moment que vie à moi na mboka, Martin Lukusa est commis en danger à cause ya bitumbazo sala, azo bunda pona ko faire valoir vision à Mokonza mboka, chef de l'État, mais il y a des individus qui veulent même l'éliminer physiquement. C'est la sécurité, Bakonzamboka, ministre intérieur, ministre de la défense, service de renseignement. Il faut bon cadre à tout Oyo. En tout cas là c'est une obligation. Parce que sécurité est une obligation Oyo. L'État nabiso aza papa nabiso à garantir nabiso. Banguna ya République bakolingate, batu nyonso baolinga basa makambwa bien pour na vision Mokonzamboka se faire sentir partout. Congolais à vivre en insécurité. Congolais à vivre na prospérité, banguna wana oyo mokonza mboka lobaki ke ba oyo bazo sala makambo pona Congo ekweya, pona kokata Congo, pona kokabola Congo, batu wana babongama makasi. A otoke na élection, ezana ba candidat oyo na bitumba na biso ya este, intérêt na bango ezalaka. Bakenda kota ba comptoir ya cobalt, ya ba coltan, ya banini na ba Rwanda wana. Ya ngwana ndo komona ke batikala ko dénoncer te pe ba ko sala dénonciation te pona Rwanda. Baza ba candidat ba étranger. Mais on a biso tozo ke na biso ka ke toko kende bato wana baza na pouvoir et belé pe ba koma ba gouverneur baza ba gouverneur ba salani. Il y a des candidats. Moïse Katumbi, il était gouverneur à Katanga et à Grand Katanga à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Balua 4 combien on va travailler naé. Les loba ndeko nanga Katanga. Hein? Il a fait tout fungule micho. Tout fungule vraiment macho parce que avec ces gens-là, ben akia tunja ulongofia. Ben amembia mambo ya bongo, ben ampatia ma tribalisme, ben ampatia ma stratégie, non mfanya hivi. À la fin, Katanga ata moya ata di retrouver mon projet yabo. Katumbi alitumika na balua 4 ngapi? Alitumika na Katanga ngapi? Hein? Tu vois, donc c'est vraiment un message très particulier à mes frères Katangais. Il n'a pas tout fungula macho. Parce que tout retourne à Katanga il est. Alors, ma richesse yota Katanga, est-ce que quoi bénéficier quoi Katanga ou bien à Katanga yopeke? Aïko. Quelqu'un qui vient piller les Katanga, a comme ici mine belé à Yemoko, il s'en va, à la fin Katanga a se retrouvé na été. Et maintenant nous sommes au Kaka na mutu, ote o asalaki boy, Katanga il faut au fungola miso na yo, bako sayote. Bako sayote Katanga aza Congolais. Ndeko na yo muluba, aza muluba, aza ndeko na yo.